Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Motema esika nyonso evandaka ndeko na ngai. Motema na yo esika nyonso evandaka ndeko na ngai. Nzambe avandaka na motema Satana lukaka pe avanda kuna. Bongisa motema na yo po Nzambe avanda kuna. Nzambe avandaka na motema Satana lukaka pe avanda kuna. Bongisa motema na yo po Nzambe avanda kuna. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé Nzambe apambolo ndoko zwi libaku ya kolanda ndeko na yo. Yoka message kitoko papa pesi biso to partager pona moko alelo. Garde ton cœur. Bien-aimé, garde ton cœur. Motema esika makambo nyonso evandaka. Bien-aimé, tango zo mona makambo, tango zo yoka makambo, tango zo kanisa makambo. Bien-aimé, zo ya kuvanda na motema. Soki eza makambo malamu, motema pe ekozala makambo malamu. Soki eza makambo mabe, motema pe ekozala makambo mabe. Alors soki motema no eza na makambo mabe, bien-aimé, eko refléter na bomoto na yo. Soki tatela zo motu mabe, pour motema neza makama mabe. Mais ce qui motema eza na makama malamu, bien-aimé eko refléter pe na bomoto na yo. Ce qui tatali zo moto malamu. Yango to yimbi. Motema esika nyonso evandaka ndeko na ngai. Motema na yo esika nyonso evandaka ndeko na ngai. Nzambe avandaka na motema Satana lukaka pe akota kuna. Bongisa motema na yo po Nzambe avanda kuna. Bien-aimé, motema na yo ezali poubelle te. Bien-aimé, po ete otia makambo nyonso na kati. Bongisa motema na yo. Kombola motema na yo po Nzambe avanda kuna. Bien-aimé, uzana adresi ya bien. Awa toteaka makambo lokuta te. Awa toteaka kisharabia te. Awa toteaka te poto lukambongo. Awa toteaka te poto nyoko la bandeko na biso. Mais awa toteaka bien-aimé poto mema bandeko na biso na présence ya Nzambe. Po bandeko na biso bazande na présence ya batu. Batu bazwa place ya Nzambe na mitema na bango. Yango papa tindaka biso tout simplement po te bandeko na biso bazonga nde na maboko ya Nzambe. Tambola nde na Nzambe bien-aimé, parce que yende mutu aza Nzambe, yende mutalata ki nzoto ya moto, yende mutakufa ine kulusu pona yonanga, et puis yende mutu akuzonga pona koya kuzwa biso, moto ya mokilité bien-aimé na le Seigneur. Yango bien-aimé na le Seigneur, na moni na bonde la bien-aimé, yango ete to paso la makomi na kombo na Yesu Christo. Papa na ngai na pamboli kombo na yo, na komisi kombo na yo, na sengyo merci, pona tem kitoko Nzambe, opesi biso to partager na bandeko papa. Message Nzambe, mutu aza na motema ya mabe, mutu aza na motema ya nketo, mutu aza na motema papa ya kosala baninga mabe ya konyokola baninga papa a partir message oyo motema na ye kombola ma papa. Fulu wane lungwa na motema na ye, solo wane lungwa na motema na ye papa, aza na motema ya malamu papa, poeta sunga baninga, poeta te ya baninga, poeta kokota lola, ezali papa kokende beglise te, ezali bambongo te, eza kopesa bambongo te papa, me kokota lola, ezali kozane na motema ya malamu. Alléluia. Poeta papa vana rende na motema ya moto. Yango na tigi message que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Tokimba, on a versé la biso. Mais makam tote akao, c'est un scandale pour les païens. Makam tote akao. Balinga kakoyo kabisote. Pambate balingi vérité te. Nzoka la vérité blesse, mais elle délivre. Tout simplement. Tous appels na besoin na bango ba kende pe lola. Na kombo na Jésus Christ. Ba bongo la mitema na bango. Bien-aimé, lokuta e utaka na motema. Méchanceté et utaka na motema. Nyonso utaka na motema, bien-aimé dans le Seigneur. Na kena verset na msali boso bien-aimé. Tous a dit na Proverbe chapitre 4. Donc on a verset 23. Je lis au nom de Jésus Christ. Garde ton cœur, voilà. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà. Car de lui viennent les sources de la vie.
Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé le Lubanzambe lobike, batela motema na yo. Koleka makambo nyonso, koleka biloko nyonso, batela motema na yo. Po ete na motema na yo, place makambo nyonso yaka. Nelingi verso mingi, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien aimé dans le Seigneur, tala lelo même ba divorce, ezo salema mingi, po ete motema mabe, motema ya konyokola moninga, motema ya ko faire souffrir moninga, motema ya ko zuela moninga mbanda, motema ya ko boya moninga, po ete tongo linga ki moninga zalaki kitoko, lelo moninga tamso aboti po akolo linge sute, olingi ko zo mosi mususu. Momo sipe, mobali tamso po aza suna mbongo te, olinge lisute. Tote mobali ya beli, tote y a un problème, olinge lisusute. Bien-aimé, nous sommes na motema. Na motema. Le autre jour, na ba jeune mingi baza ko boumana pour motema za mabe. Motema ezali fulu, motema ezali poubelle, motema ezali solo mabe. Bien-aimé dans le Seigneur, kombola motema na yo. Tia parfait na motema na yo. Jésus-Christ avana na motema na yo, bien-aimé. Zamba lobi boy bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ na Apocalypse 3:20. Alobi il frappe. Oya ko fungula motema na ye, akokota pia kuvanda na yo, bien-aimé, akotambola na yo, bien-aimé, koya koteya boy, ezali kamba motema. Bien-aimé, soki motema eza bien te, okoteya te, okoteya soit le kuta, oza rusé, même na mboka na biso, rien ne marche, parce que ba politicien baza motema mabe. Bien-aimé, ya rien na politique, pa bongsande famille na ye. Aye ko bongisa Kongo te, aya bongisa famille na ye, aye ko bongisa Kongo te. Alors, ba Congolais bazo souffrir. Ba politiciens ba faux pasteurs pour baza mité mamabe. Tous les pasteurs que vous voyez là, ce sont des faux pasteurs ba tangi théologie pour basaler là ba politiciens pour ba endormir peuple. Et en Afrique, ba école les a bannis. Peut-être moutaz à la maïlité, sont dans la maïlité, moins à boum de l'ambo qu'ils aient, moins à rozana ba argumenter à se défendre. Et on m'a battu tout bas soumis, battu tout bas kolandaka ba musicien, kolandaka ba politicien, kolandaka ba homme d'affaires, kokumisaka batu pour baza maïlité, baza na ba argumenter, voilà. Batona nous baza mitema mabe, baza ne ko nyoko labino. Les politiciens travaillent avec le musicien. Bazawana pour une distraction, car concert, car loyingue, congolais, car loyingue, conga ba fête, bilamba, bossa ba publicité même. Et on peut préparer un message mon frère Nangaï Ali, mais pour na ba sapeur. Ba sapeur, et ça molimo ya distraction. Bossa la pub, yaba couturier, sans koutubaye babino. Donc, sans koutubaye babino, distraction na distraction. Voilà, on peut assommer les lambes, est-ce qu'ils allaient? Mais on ming ba comment ba homosexuel, ming ba comment ba dealer, ming ba comment ba makambo belé, belé, pendant qu'on lata. C'est terrible, molimo y a distraction. Bien aimé, c'est ça. Il y a un autre pour pas émission, mon affaire à l'imia. Puis maintenant, la verset dans son sous-sous. Dans Apocalypse 27. Apocalypse 27. Dans Apocalypse 27. Non, Proverbe plutôt. Proverbe 27. Voilà, Proverbe 27, verset 19. Proverbe 27, verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ, bien aimé. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Donc, verset sur le baquet. Bien aimé. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ce qui maille, au tiers longinayo, maille angoyo, na piscine, na ebale. Bien aimé, okumone longinayo. Lokola na kitalatala. Yambo balobi, ndenge pe motema ya motu. Bien-aimé, soko zo tala motu, ozo mona motema na ye, yoka ba verset. Motu msusu talibi, motaza, omona kaza mota biente. Bien-aimé, motema na ye soki za mabete ko refléter. Motema no soki za mabe, bien-aimé, na elate lino ko lakisake ozata mwana nzambete. Bien-aimé, nyoso to monaka ekena na motema. Motema eza lokola sanduku. Voilà. Nyoso totala kanaba TV na banzela partout que nous va na motema ko refléter na bomoto na yo. Nyoso tokana matoi na biso bien-aimé ekinaka na motema. Nyoso pe to lobaka ekinaka na motema. Après batozo mona misala na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, bongisa motema na yo. Motema na onde komemuna lola. Bien-aimé motema na onde kusala ke satana banga yo. Ndenge to yemi na nzembo nzambe avanda na motema. Soko satana pe aluka kavanda na motema. Bien-aimé soki satana ta vande na motema na yo, bien-aimé osala kama mabe. Osaka na banzela ya mabe.
ozaka na batu ya mabe po motema no elingi batu ya bongo. Bien aimé. Et puis, rien ne marchera dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que Ozana motema mabe, Ozana bato mabe, entourage à mabe, voilà, entourage à milangwa, entourage à matongi, entourage banzele à mabe, makamo mabe, parce que motema nous supporter bato wana po yangonde zana motema na yo. Voilà. So zana motema malam, oko supporter bato batonga ka batute. Voilà, oko supporter bateau yo banga osala bateau mabete, oko supporter les bateaux bolinga o kendeka bar o sundela moi sino to sundela mobile no kendeka muziki. Voilà, olinga bateau wana po motema nonde za bongo. Bien-aimé, yo babi mai soko tali mai o moni longi na yo. Sopo tali muto mabe motema na yo ko mona ngona makamuna na misala na ye. Sopo tali motema mutaza mutu malamu o ko mona na misala na ye. Bien-aimé, yango lelo bien-aimé faut kabana ba faux pasteur. Bien-aimé, bazo te abino, mais makamba te abino bango basela na bango ngote. Voilà, ils sont dans la fornication, voilà, ils sont dans l'impudicité, ils sont dans la magie, dans des sectes. Bien-aimé dans le Seigneur, pour passer le miracle à l'oukutayon, tout ça les nzembo pasteur magicien et ça sur YouTube tale yango bien-aimé et bongo lisemite manabino, bien-aimé et boye boko landa nzambe. Bien-aimé tous préparé pasteur commerçant, o baika ndeko luka mbongo na komba Jésus Christ. Bien-aimé c'est tous pour ça na souka. Dans Jérémie 17, verset 9. Jérémie 17, verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. Mais Zoakaba verset au Kabena Libotanayo. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Babi, le cœur est tortueux. Tortueux, ça veut dire, mon thème, qui fait des détours. Tortueux, ça veut dire, tantôt plutôt. Tantôt ça bleu, tantôt ça rouge, mon thème, mon thème, voilà, il y a un tortueux. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut les connaître? Bien, mais passer à sauter à yo. Mais na moté manazo kanisa nini? Au kansaka ali ayo mbongo. Au kansaka nyoko na ba jeune prière, ba jeune avec makambo loi. Bien, mais ba jeune wana za ba révélation. Bien aimé, yoko liate po bala, yoko liate po za musala, mais mundela liaka bia zoka musala, mundela liaka bia aliaka na bala kanaye. Donc c'est un mboka na biso eza mabe, bien aimé. Lukande au comprendre. Mboka na biso ndeza na pauvreté, misala ezate. Boko ti jeune après jeune, oza musala wapi. Misala eza na ngote, misala eza kaka pona batu muku boye. Boki na ba cité wana ba jeune fille, ba jeune garçon, ba sala ranime. Et on le mingi bakuna bango mitelengano azalaka asala to azala propre po azoka mobali to azomosi muka peke mbo to mbali mo peke po musala izati batondi na l'église po baza ko espérer batondi na l'église ba lukuta wana so pas azuma mbongo na to ndeko matikele mbongo na poto akia pesika pasteur po azoko espérer nzokande yangote nzamba zakane na motema bien-aimé moni le cœur est tortueux qui peut le connaître comment ko ba ke mutu wana za mutu mabe Moutaya bala yo menda motema nazana besoin personne malade okufa. Quelle méchanceté. Ba sœur boni ba pesa batu malade pe bakufa. Ba frère boni ba pesa batu malade pe bakufa. Le cœur misazo beta concert yozo ki lepunga banzembo na ye nzoka sela ka Satan. Et puis que na concerne ba démon bakoya bako détruire ba vie na bino. Pas na contrat na Lucifer. So na contrat na Lucifer bando pesa nde batu. Ndenge biso to na contrat na nzambe tant ozo poto pesa na nzambe bato c'est comme ça tant ozo opter avec le Saint-Esprit nazo convaincre mitema na bino bien aimé to pe bon beta ba concert na ba to ba la diable bien aimé ba démon ba zo na ba concert bien aimé beta ba na ba concert makamone et diminuer ba comment ko sala ba comment na ba ki bien je vous dis la vérité bien aimé dans le Seigneur nzamba sunga motema na yo bien aimé. Nakina verset souka poto comme la moko alelo nakina Jérémie 29 ba verset c'est belé Jérémie 29 poto kabane pour moko alelo Jérémie 29 voilà verset 13 Jérémie 29 verset 13 j'ai lu au nom de Jésus-Christ ben meyoka vous me chercherez ici c'est Dieu qui parle vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je répète ce verset, Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Monso bango lukaka nzambe po azuka musala. Aluka nzambe po azobela. Yango babenga biso alo frère, nazola la mikolo te. Frère, libala nanga boye. Nazanga ngate. Frère,
Yozo benga te po oyamba Yesu. Ozo benga te po yeba makamba Jésus Christ. Ozo benga te po tambola na Jésus Christ. Ozo luka non nzambe te. Bien aimé, tu sors ba pelle ya bato. Oyoka allo, frère, ba mari de nuit moyente. Allo, frère, nga mukanda moyente. Allo, frère, nga na kangami na Grèce. Allo, frère, oh, mais mutu moko tazo benga po na Jésus Christ. Mutu moko tazo benga po na Jésus Christ. Mutu moko tazo benga pona kime abo moina ye. Mutu moko tazo benga pona lola. Bato zo benga kaka po nazo balate, nazo botate, nazo zo musalate. Bato loko bazo benga la yango wana. Yango ba pasteur magicien, ba profita konyoko la bino. Allez, kota jeune, allez, salabou, pesa mbongo, moko boubal, allez, bah voilà. Bien aimé, ok, soko pesi vil na yu pa ya Seigneur Jésus-Christ. Soko, babini. Si vous me cherchez de tout votre cœur, mon tema na yo, bien aimé, atabiso, pensez ko sala mabe yaka, mon teleka mon tema, au moins bena mosi boyo, bandi pe ko solo la, au sentir ka mon tema, au tiki, au ngo sale loko moko boye, mon tema, ce que bien aimé connaît ça la rabinoté, c'est ça le Saint-Esprit. Au moins c'est loko mon bozo regretter journée, bamoto là les athées, mon tema, c'est parce que tu as le Saint-Esprit. Mais bien le blogone ça l'a raté. Kaka, bien aimé. Ndekonanga, même dans l'église de Bino. Miracle, vendredi parti, patati patata. Oh, bon, yakana maya boui, maya bo la pétrole. Bon, oh, bien aimé. L'église, Bino, bâtiment, et comment le quoi, hôpital. Mais hôpital, les alliés, si tu es malade, va à l'hôpital. La main de Dieu est sur toi. La médecine soigne, n'oublie pas, la médecine soigne. Mais c'est Dieu qui guérit. Va à l'hôpital, tu seras soigné et Dieu va te guérir. Pour ça, tu peux même bon aller à quel hôpital, médecine est soignée, mais à bikité. Alors, guérison de l'outar pas nzambe. Voilà. Yo malade, boké kapa pasteur. Makambia lokuta, alors bangangande, bazo sali sabino. So nganga sali si yo, à longoli malade, wana sko yo, l'esprit a zuini na bo moina yo. Pourquoi bozo komi luke là bas problème na ba vie na bino? Biso to ke na ba bilo kwana te, mais on vit bien. So que le liwe yin zamba lengi na kufa. Na kufi. Il n'y a pas de problème pour nous, nous sommes la kokufa. Bien aimé dans le Seigneur. Mais pour qu'il ne l'eau, il faut koufati. Pour qu'il ne peut l'y faire, il faut koufati. Mokili oyo, le banza, mais le bon kilo, il faut koufati. Bon, bah, koufi déjà. Et c'est bah koufi. Tour na biso pezali, ndeko nangai. Comment moi nanza mozo bangaliwa? Paul a dit, la mort pour moi est un gain. Azo sepe la kuta kuta na Yesu. Amon anzam. Bien aimé dans le Seigneur. Le loup, pasteur, oh, hôpital, bolingité. Kuna bamso bamlesa bango ba pétrole, bamisusu batamana ba photo, ya ba pasteur bango nde ago ekobiki ça y est, bamisusu c'est terrible. C'est terrible. Muta malade bokangisi ba jeune, makambo ya lokuta. Mais tala batu mwindu, to ya batu mwindu na mindele, mwa batu mwindu ba kufa ka mingi koleka mindele. Mwa mindele ba kola ka mingi koleka batu mwindu. On a mondele maman mondele pene à 70 ans na vélo azo kende pe makasi. Mais ça n'est pas comme la binoté. Bien aimé. Et on a été à cabinet au sport, on a tellement image à sport, faut ça la sport, ça la footing pour ou endurcir monter manayo. Aux en condition physique il y a bien. C'est tout. Santé ça santé. Makamanza ça makamanza. Yo tap ongi sporté. Ah, j'ai pris au course et au poussana. Mais vous allez pas courbature. Après, mon qu'on passe, au bas démon, au makolo, au bina, bazo takinga. Mais non, tu fais pas du sport, mon frère, ma soeur. C'est normal, bah, rhumatisme, c'est normal, ma comme c'est normal. C'est normal, démonter, mon frère, ma soeur. Bien aimé, bazo kosabino kaboy. Makaba santé, olingi masanga mingi. Moko bela, tiko kose nzambe makaba. Olingi kobo mingi na n'importe qui. Mais soko du malade. Isa makaba nzambe te, bien aimé. Isa makaba nzambe te. Isa makaba nzambe te, ndeko nangai. Hein? Donc voilà, c'est ça. Mais batte la motema na yo ezali ndako nzambe. Ndako nzambe eza na ba bâtiment bokendaka te. Ndako nzambe eza nde motema na yo. Nzambe afandaka na motema na yo. Nzambe atambolaka nde na yo, bien aimé. Yeba kobatela kotambola na yo. Mikolo nyonso na vida yebisaka bino ezaka komba ya esprit na chair. Bien aimé, soki komba esprit na chair, au monde logo bien aimé, il faut esprit ne longa. Ato lingo quoi yo bien atenga na ko yate. Ezali sumute, eza komba ya esprit na chair. Pourtant tozalanga na nzambe te, tozalanga na mokili. Tondo ke na biso kaka.
omoni moi sipo ke omoni boye poki au concert ok mais le comment ngo kindia ok ite donc ça dit ils allaient soumonter ça dit molimo et récupérer ils allaient soumonter esprit et les kanzoto na chair et nous autres et les kanzoto na makasi bene me batela motema na yo dépasse makamno se vandaka message alelo ezala ki bongo motema ndo ko memona lola motema ndo usala ko zala bien na libala no motema ndo ezala ke satan avana na kati te nzambe nda vana kati nzambe apambola yo nzambe a visiter yo onga na 5 koloba nzambe aloba na kati na bo moyo na yo na kombo na Yesu Kristo amen.